sireno bachaka ngai bakoka te po sireno aza Satan moke a petit Satan Satan kuta monena koka nzambe ta koka Jésus Christ te et bo Satan moke azo pena fimbu na fimbu ndepa na bino azo fimbu ya moto na sanza makila makama mystique makambo yo balukelanga na mouvement o nga nazalaka obike na ka lufungula bakangaka epo na noa hérité Watanabe pardon mon frère batela Bercy bien azo longwa kala mingi te bazo bengi kuna azo ngasukuna soko zo kuna eza lokola RIP retour interdit au pays somme tabakis kasi na solo la kit pona bien noko maintenant sur na kota zimi na avouer que solo la ki pona bien te na solo la ki na so vérité na solo la penda po ndela zale na bongo na ngana comme au prier oh na solo la ko ouais na solo la pona okanga ko pusa na pembe na pali wana biso boki biberon hein si mara nto po kanga pembe ni ko ma pembe na ya président Fali Papson Makungi, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est que bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Tu chantes bien, tu danses bien, tu rappes bien, tu danses bien. Malgré tes bourrées, on est ensemble. Tu chantes bien, tu danses bien. On a bien ni en santé pour tout le monde on a la télévision sur internet ni vraiment parce que ma bien la zobi ça va makila na ebita so contenir nini on ba cigarette ou ma bien malade. Bon je pense merci vraiment pour la question là so tali et ça m'a ma vie so moi en santé boy grâce à Nzambe na côté moi je pena bien donc grâce à Dieu so Nzambe té ma bien la go akufa moni mutu na mokili zo apena bien tina chaussée na beti bien na beti bien Weston Weston pena non donc wana penda na l'accident na sika bokasi ya Nzambe parce que moni mutu na mokili frère parti lobaki ata ba che virgule lobande Nzamba cha point mais ba on ba cha virgule on se comprend donc frère parti lobana na pesi mbote place azali bi na pesi pasteur na ngaki mate mbote place azali ba pasteur tout sango na ngai abe na pesi mbote ya trop donc muta mukila akochelo pointer po aza muta mukili so lelo moto za bende ko na ngai na okiso na question na yo au moins lelo mukili etie frein so tena mukili biso to comme le ba ninja condor ninja blanc na ye o dimna bato o nga ko dimne ngai lelo a che frein a que ne poto totala frein a mettre frein pena kwa on yati coronavirus ya on ba ki corona olo babu bino mutu bo dimna bato oh na gouvernement surtout pas ba musicien na quartier oh boy dimne coronavirus pot bon dima lo ba bon coronavirus ya ka pa ngai bon toko to sa biloko ba sin ba sinyo ba chete zalaka mobimba soke zuyo ndengo okende tala ba prêtre belé na pesta nous ndeko nga Adrien Mouké a dit donc mbote
napesi na batambote mbote te ba condoléances na famille Adrien Mukadi donc wazaki pena boss na ngai ngam na montela e Adem société sécurité awa malgré nzembo bayemba e ti azaki na bomoi basala clip te mapesa makamna surtout na pesi bandeko nyonso mbote ya trop donc et puis ba condoléances na famille Adrien Mukadi na madame nae donc tout ça de cœur Vasco Mabiala yo il y a un collaborateur propre, il y a Adrien Mukadi. Donc, la sens de ma histoire de l'histoire de pour nous à Kangolio, à Kangolio Mbanamoko. Au Mona, la sens de ma mystique, ma cambo, Balukelanga, mouvement où on a Zalaka, marqué Sengana Zalaka. Et comment je trop donc moi sur la film bonano abonné na so ba chance vraiment yo kangote na film na lobate mais film na loba deuxième épisode na OK na droit sur na qui dépend droit au beat na makambo yo on a besoin na loba na ba petit na mikemika na makamba lobby donc ba mystique salama na orchestre wana na ba collaborateur ou ba master to travailler na bango par rapport à patron banine makambo belé na boss na ngai donc makambo leka on je pense na lobango mais na ko lobango na deuxième fois sur na idon ya sur na film c'est non quintessence dans l'essentiel là essentiel on a besoin on pêle-mêle parce que bon on a sans appel makila sur mon quand na makila dans so makila na combien de litres oko chaba eko 27 litres 27 yangasko ya munene penza donc grâce à Dieu grâce à ma prière, ma pasteur, donc si rien au bachara ngai, bakoka tepo, si rien aza Satan moké, un petit Satan. Satan vous amener na koka nzambe ta koka Jésus Christ était et bon Satan moké. Azo penam film vous na film ndé pa na bino azo film vous ya moto. Donc ezaki maboko pembe na zaka nango po moyibi ke ba beta ngai 12 a wenge ke na iba 50 000 balles. Oui bien ngo. Ngaso na kata $100. Il y a patron, ex-patron, mon cher, il y a Koufa. Vous comprenez? On peut nous montrer un peu mon côté, on a pour éclaircir. On a eu Vasco Mabiala. On a tant de travail. On a eu un secret, on a pété. Et ça, c'est secret, mon boy. Tout le monde a pour ça, on a bien mon cher. On a faux. Même par exemple, l'orchestre, ah, Vasco, à la forme. Mais ils ont bleu moko boy ça n'a pas tala ba beto détournement ba tchanga pe na télé 50 ko ba afficher pe na tant ba filant de le kasko bo bo kilo na ngazaki na ka songolu na ponga bala na bala muyaka na bala famille soit comme famille ba chef coutumier ba yaka madame na leadership papa na bonga ki pasteur papa na bonga za sikoyo tente ba bien ke soit komba na si na poto boyebi donc grand prêtre ya ma solo. Vous comprenez? Il y a des kilo na ngai. Si vous avez un cas sur le kuna, bo kilo na ngai, que son nom réponse à peu babi, mouibi a détourné 50 000 balles. Eh? Si vous avez un zéla madame Openganga, moi makamo salia, moi makamo salinga na otoka bwani. Deuxième fois ngoyo. Obina ko na piscine, olonga le bumu. Yo, ya mbalo esili. Na sacrifier nzoto mon cher. Mais dans volonté na moko. Volonté na ngate oya nini ya piscine on na binaka non ngaza faut oui bon on a dans un artiste complet na qui chanteur na église na sala théâtre na qui dans ensemble tout on a sala makambo mukile ebi mutali bosobi publicité mo diaming na sala concept nango na zwa batu na sala concept ya publicité diaming za obima libumunza les na matoité donc mutu moko na za artiste complet banchiki nde miso na campus to vide banchiki na yaki mutu moko malgré na ki affaire na osala masolo na ki loka ba vie uli musheni vous comprenez ko damboka na opesa ba artiste mbongo kene le kana télévision boka ngai bomani tout ça depuis na kutana mwana mai tanga ki na maison mère ti nde ba ko bwana to bandis ko mouvement na biso il a fait rigoler pour les jet set on to pesa ngo meto longo za fait oui merci CG Vasco to beta combien faut continuer mais dernière ça la ka moi parenthèse muké tout le monde a battu les capines de télévision Big Vasco pour tout le monde a besoin sur le Congo à mutu so razuka rapacito surtout ce meme na liwa et comme ara mimi ko kanga bandoki ndeto ki pa na ome ba Big Vasco pa kina ba vinaire mais là ba masanga belé cigarette comme ça on tina content et ko causer peut du torté bon ngai premièrement na kina chrétien au moni tam sur environnement pebe ça bato na boité ouais na za mutu na meladi ambate
bato bamela diamba boyebi ata diamba pendo yebi vous comprenez cigarette oui na gutango mais nazaki mutu moko trop cigarette te cigarette pe tam soko comme tam sou milimo hein soko sali mako sololi ma milimo mo boy et comme ça mais nazaki makapona to oneza lokuta ezaki ba 12 ba beti na ebi parce que sont tout là dans internet de ba finga ngai ba loba n'importe quoi ezaki na cigarette ba to ba mela cigarette ba mela kutu ba diamba ba mela ba bido wa chaka sona zolo ba salango ba sanza ba makilante ka ngai mutu moko ka pamba ba mela ba biloko na kana ka orchestre te na lobi kana ko orchestre te ba tout net na mokili net vie na moto zakane na mombele vie na ngai ponga na mona mombele mona mombele maman na ngazali wana oncle nanga oui oncle na ngai donc na ba oncle belé nga pena na vrai muteke côté maman nanga mona maluku donc voilà donc vie na nga mo boka kanaer vie na nga aza mo grosso obika mo grosso point d'interrogation vie na aza mo kolo na ngai ako sa 80 ans abaya biloko na ndenge si le so tali donc na vie na nga macho kolando baza kut ne loko wana te comme la plus forte ngai bazo ba ma biloko eza lokuta eza 12 ba betenga non ya 50 000 balles so ba kena cigarette wana lokuta ils comprennent ça lokuta dona bela ba to za pepe mena orchestre wana c'est comme si bolongwa kana mambo akena mbongo to mona randi on Polydor un grand frère na moi il fatigue Polydor c'est comme si un marketeur ou soit un porte-parole ça porte-parole bon on a ko bete na sonner to banda on orchestre wana ba to ba comprendre ngai nazalaki frère en Christ nazakoye ba na pas nani pasteur Denis pasteur Denis tanga bandi musala nae ya musique abanda pa na mombele a recruter ba frère ndezala kaka frère Guilain biso to bana intercession na biso pena to ibe pena donc ba sembe na sebeko na maman même sur l'église na obeta mvuna na église na oyemba na chorale on se comprend ayo même biso tout groupe intercession ti nzambe osunga pasteur Denis ayeko kenokote pas Cernel Rose Les la man cachée nde a pesaki sakoli moko wana ndeko moko azalaki ancien mouvancier ya Mobutu papa ngo azako mona te asakoli mpona père wana biyo ozomona te asambeli mpona ye du vrai wana mpenza oboyo Denis aventure te c'est un pasteur oyo nga nayebaki nanu Denis oyo alelo te abondela mpona père wana miso emona père wana azwa apesa ye mbongo apesa ye azweli place na wizele wana asombele biloko tu église bainscribe makambo tu na moment tobandaka wana mis à part tant nayaki mpe na bapharmacie na nga nakotanga na campus premier gado deuxième ntina osilisa nayaki mpe mutu na baartiste nde yaki normal boye toa batu te nazolinga maison mère na kati ya maison mère vie na nga moni mpe ya son âme ayaki vie na biso ya mombele na kati ya maison mère tant vie moni babaye nano makambo na ye nanu tia kota na maison mère vie moni bazoka biso tozalaka lokola ba marketeur na ye a consulter biso parmi bato ba sage ezalaka nga moko te na mombele nayaki nga moko azozwa bato baza topesa ba stratégie mpona maison mère ozo comprendre ti na maison mère tomati na vie papa na kati ya maison mère nga mpe na motu naza kolinga na ngai président Ferregola on comprend tam souwera ye na mombele wana Ferregola koya pa fan club pa nga na osala fan club ya Ferregola papa bamasa ya bavie ya Ferregola loka Charlie Malenga aki siège na pesi mbote na personnel zobozi baye ko consulter babi yo pena ndo nga fere bokuta na nga bitu kuta te ba okuta na sabiso na ye na shaki musao na ba kanklo sambela to kuta babi yo foza na bureau na komo kepe maison mère to za na yeti na memile bango zulema on comprend zulema mona mombela komo pesa pe fere ba champ pamba to zo la zulema comme pas jibe a pesa fere ba champ ba nini zulema ke braza abet na ko se mo ba ke mikili biso to za kaka to za na yeti tambo okene Londres na kataka na mukuse ti ba okene Londres fega bengi Vasco ndeni Charlie bozana Vasco ngani no ke bono ya sute tala makambo sa no kese bono na sute akei na sala mouvement pour recruter batu akipe Londres abandi les marques kuna bisope a na sima na recruter peut-être mo jusqu'à base na mombela ki ba akima na poto kana mouvement yo mto recruter ngama zo recruter ngai
puisque bango tout baki na eloko te oyo omoni bango bazalaki ntango frere azalaki poto bato wana tout baki na eloko te ngai nazalaki na bamoyen un étudiant nazalaki na 2 yas ezosala mpo mama leki nanga azalaki mama leki nanga gode pe ya son âme mama ba Eric petit nanga Eric mila azalaka mpe misien bo mama leki nanga propre suka 5e mère na miso ayaki femme bafrere ayaki na babalinière bamasuwa ngai naza kogere yango on comprend na ko gérer ngo en distance pe na pembeni alors na facilité mère asomelenga biloko bakar bilom suna o gérer ti apelenga bakar na campus mena patron même l'église de Denles car na ngeza ki na église ba kilt do bona ba 7 kilt wana ya saison mema ba dimanche ezo mema ba ndimezo tika bango so tuni passer Denles o ebisao donc na edam misala nzambe yango mon ti lelo soki muta making ako kanga te malgré toi batu na ko bima pe boy mais nzambe zaka na ngai atal sanga ba merveille na yo comprendre donc na bunda papa ti o mona ndenge komandengo wana donc c'est ça na biti question lo baki nini question tuna ki na bosa ni kutu question ça ka ndebo banda makam na bino ti to bandi yaki ba ko na poto biso bandi ko recruter ba musicien na jusqu'à base mdali boso koto peso boza recruter to banda ko travailler na mombele nazo pesa loso na pesa mbongo ko lia transport ba musicien pa wana ko ba petona ko ba ko moloba mingi ba ki pas véredi wana ko takina pas véredi te ba petit mo ba ko finga ba to trop o ba sa réputation a leader na ye ozo ko ba petit mo guitariste bo marque petit wana moi sunga kuma leka na tando ikebo na ba internet bo na ngana leka tena ngana fanda sui petit wana leka afinga mama na biso mama koko mena zoko mukolo boti biso ko tala age nanga na mukolo ya président na bango malgré boss na mukolo ya ye na mukolo zamso ya mère na bango bo mère na bango za babenga PM soki pa ba soda bazana non so banani de PMF PMF na quand kokolo PMF mobo vous comprenez alors petit wana afinga mamba na ngalo baba n'importe ko batinda afinga yango moni na leka na télévision nde na panza bakambo na loba ba vérité mobo o eswa bango nagi na ko na yo ko tolo ba tout à l'heure mambo OK c'est tout bandi to bundi ti wana no kwa na poto les marquis papa to sangsi batu biso doaki côté ya président fait ko doaki ngai Charlie Malenga Charlie Mboshana honorable Charlie Mboshana zobozi batu pena ko ya usunga orchestre bangwana Charlie Mboshana opimsabala ngai na opimsabala Malenga opimsabe muke zobozaki mutuka to yaki ne normal ozo comprendre comme de porte-parole to bandiana er mozo boza leki na TV ngapa na leki na TV wana na ba Roger Ngando on se comprend na ba Roger Ngando ba to mani TV pena boni ba porter parole ya kala na to banana bango na le gaimo na TV charge orchestre na osunga orchestre ba so misia beli na pe salar ba ni ona présence na poto les marquis na ka tana mukuse les marquis président Ferré JDT président Bill ba ya to sala ntinsani ngala na zo lokola 27 taxis na zubi bakar na so luza na mombele bakar ba kimpuko banini na solo la ba manu wana 7 bakar mnene to solo la bana ngaba bana mombele matete to solo la fan club to ton sa bato ke zo bango petit mso mo betani alenga ye pa solo biso bato mba to solo la ngwana na Charlie Mboshana to mobiliser bato ke zo bato kene bo no kwa ete aleka ina pongi comment ou bande musu baye ba bil baye ba ya kisi n'était pas agité no kaleki na pongi nini na ebité ba pesa ki ba blo mo wana beto na deuxième tour no kaleki na pongi pesa ki ba biloko ba pesa so maka musu beza point secret ndenga leka na pongi na lo bongo na deuxième tour ta na oya soka ba lubi ba n'importe quoi na oya suko na solo na makambo ndenge noko aleka na pongi no esa ga na pongi aleki na pongi ba bilaye to yambi pe bil to salam to sala carnaval na bandel ba yebi ba na ba vovon tangu ba nini to ya papa to koma bo bil pe pas bon to répéter to le monde to répéter na bibi play to kipe na bibi play ngam na zo place wana ngam na oteka billet ngam na za charger orchestre so ba mise ba beli makabni surtout pour ngai papa to bandiona papa bilaye signé contrat na brasserie na mususu na ba visa clé bilazu quelques monsieur baki na biso na o recrutaki o baki pour batu pe bil baki ona ba favon temps bon pe ba recruter ba musicien mususu ba na bango to ka bon pe ba bon
wana ba petit amso de Gaulle ba kutu de Gaulle qui wana tant to biso to tikali biso moko wana de Gaulle pena mission amso na vibration ba mission amso to ba risima ti président paye président foot na bon marché to comme travailler na bon marché to bandi pena mouvement sco bandi pati to zo so na bibi play to ko travailler bibi play mbongo ba to sali pena pagaille ba len kalema ba ebi on a une structure de salami bâti au CG structure salami nazaki CG nonté CG na mso yaki na nous tant vandi to sali structure CG na mso yaki papi kabemba adjoint ezaki Charlie Malenga ngai vient na chango souris après à son nom yaki directeur en marketing tu pour vient na travailler ba fait mener à travailler ba te belé ngai yaki sko directeur en marketing et adjoint directeur en marketing adjoint chargé de l'orchestre. On comprend. Donc, chargé l'orchestre, donc, makambu tout l'orchestre. Mbongo, ngama zo simba. Mbongo kuna simba tebo doka na la te ngama zo mbongo. Soki ntinza ntam susu pato solo vie wili ndeni po vie wili apena vie nanga ya boala. Mushini pena vie nanga limete ko. Vie na pena limete biso na mombe to katsa vie na limete na 10e rue. Côté papa Tshisekedi fait papa Tshisekedi boye, bango veille na bango boye. Puis ça na bakula na la vie wili mushini. Vous comprenez? Ce qu'on a vu dans le show, balaki babasta, vieux William Chen. À aucun temps, ce mon bel état va alimenter Barcelone. Ce moment alimenter à Kati, à Ebo la mon bel, bon le quoi donc danger. Pour beaucoup de qui n'alimenter Barcelone, pour les gars alimenter. Tout le monde a sardine alimenter. Puis on te collabore, tout le monde a sardine alimenter. Au moins on a vu mon vieux William Chen, va vivre. Ah, on a vu on a vu na balukele ba code soso ba code on a mis sur ba utapi viens na ba viva ba viens na ba uta donc on peut évoluer na biso ba on va appuyer tout évoluer donc c'est papa alors si no kataleka makambo ndi na continuer et simbate no kasang azongi moi asali moi rekil akekota ba viens na biso quadra biso to zakaka ba raison ni ezaki mambo aussi mbaté te wana ba raison on peut sango prochainement nakata mukuse pour na besoin lo ba moi trop vie à côté président à côté pas quadra wana to yakana orligo là na mer to sali masolo to planifier noko pa kei à ce moment on se couvité to tikali da polidor to recruter polidor comme porte-parole zobozi ngasi côté mana comme na pour makasi moyena les questions na TV zate talaka boss zo pesa batu bala osa makamé so l'exo na télévision na oli mabutu babwaka ngai so na l'exo na TV na mona ngamona zo mibwaka et ça la bien té on se comprendre excusez donc c'est un peu ça donc polidor de recruter polidor zo bozi ba mo le kana télévision papa polidor a commis pop marqué polidor a commis goyemba wana noko akina carcel la terre une année 2 ans to ko ça ko to payer 2 ans té nous avons bien comme ça on dit dans salaire on a quatre contrats si ça a contrat donc sur les besoins donc t'es dans quatre noko est au quatre contrat tant à quatre contrat quoi de fâché avocat pour à quatre contrat donc si c'est contrat sur quatre comment maintenant au kanga to solo le gars to bondeli quoi pas makampu et mais bon natiki nanga ndesiko na moment na noko le temps noko quatre contrat on a déjà présent Fali abimi abwaka nsoka liboso album liboso les puta doit chemin ani ateli puta biso peut te préparer sans interdit donc ce que abwaka moi avant biso vitesse akena na yaki vitesse moko yaki difficile pour bokangaye on se comprend général d'Abira na général d'Abira to signé deux albums pas fait papa na biso taboulay on se comprend général d'Abira a signé biso deux albums banin tout ça sans interdit, non sans interdit. Nous on a boaka droit chemin. Mais faut quand il faut ça là. Faut pour s'en taper mais ne bozala. Nous savons le problème au Bénin entre souci cassé et Thomas Kamunani. On a chabino son retard, besoin 6 mois, bino monter, on a déjà kei. Biso skodon moi bazaka déjà ba comment maman s'attend makina quartier la tête ba kutana déjà bazaki na yebi mo masolo mo zaki wana boule fallait donc non ngolo ngoli boso président ngolo ngoli boso président nga fait ngolo ngoli boso mais tellement contre zaki nanu pe no kalinga ke tout masolo pour no ko nesko ko betana asali apesa kanini mise en disponibilité no ko sko ayo kata contrat yebi la contrat pe na pour no ka signer pe na contrat no ko sko ayo kata contrat pour masolo. Allez, et moi, nous avons déjà droit chemin. Premier mois, deuxième mois.
biso siko sens interdit no kene mikila osala ngo papa abokeli biso Vieux Chango titulaire na ngai adjoint na ye premier mois Vieux Chango a travaillé no ko tala bi Vieux Chango so na tindi likonda na comprendre était promotion ça m'a bien été parce que il pose un moment konda non o sala musala ntenga bi présent na ko sala bon yo comme titulaire Vieux Chango comme na production na simbi siko mouvement en tant que directeur voilà na bilan nanga voilà na bilan na Simbisco comme directeur en marketing ya na solo li na kota prière ya 21 jours yo mutu babeta masolo mutabakisi bon mutabakisi de ba mutabakisi oui so mutabakisi kasi na solo la kit pona bien noko maintenant sur na kota simina wa fwe que solo la ki pona bien te na solo la ki na so vérité na solo la ka penda po ndela zale na bongo na ngana comme au prier oh na solo la ko na solo la pona okanga okupusa na pembe na pali wana biso boki biberon po kanga pembe okoma pembe na ya président fali il peut pas mais faut zalat na banda matraquage on met la paiement to banena paiement oh papa na mumela kite premier mois Vieux Chango simi deuxième mois pour album pena so boki na Teresa ka 3 mois fo kanga wana no kaza mikili no ka tindi wa parti to pesa ba régisseur ndeza ka to futa ba télé ngasiko mbongo transport a mise ko leka na télévision je pense pas tu refi a yebi Ken Piana yebi, Hélène Kalema yebi, 33 Titenga yebi, Paulem Kendi yebi, Vieux Zak la yebi, na tangi ba mbiaka ou ba mouda, wa mouna nga na télévision chaque jour. Donc na oya tongo midi pourquoi. Donc na ozo ba taxi wana car yes na yes mais bakara mike na ki na ngote. Na ozo taxi na oya na bunda po na faire egola, po na promotion na bidjo to kuta na kisi njora boy. Na lenzambe. Ngas ko na bimisa Polydor na Zobozi frappe ngana lenzambe to causer stratégie pour que to matsa masolo on se comprend pour to matsa masolo que non polémique ça malwa wera na JB on se comprend wera na JB alors da banda matraquage à promotion na kota radio na kota partout na solo là deuxième mois donc premier mois dans Vieux Chango tiki nga salikaka 3 semaines na 5 jours to komi boy biberon et kangi na imba biberon to na yo imba biberon vous comprenez net générique na monsieur qui pena ni te meto bunda na générique qui pena bien pendate pour générique doit chemin beta olobi générique doit chemin et beta biso ce que générique na monsieur qui pena moi boy mais to força on a cette vérité ba rumba ya président ya danger net bibero ya danger ba nzembu ba chant o ba chef d'œuvre pena no ka beta za ki pena ba nini mais générique za ki penza moi boy so tali pena générique na biso to lo ba pena bien ezaka pena boy mais ngas ko na basaka na rumba po no ka za muta rumba akena biberon nakena 365 jours nakena donc nakena ba chant ba chef d'œuvre pas to kanga pena noko to kombela égalité polémique et bandi vous comprenez polémique et bandi wana kutu ba pecho ba komoleka na ba télé ba komolo ba n'importe quoi ofinga ba présent bato na ba yate wana to recruter ce ba musicien ba vibration ba dégol ba yokota ba nani ti to kezwa soliste moko boy ngai chargé de mission na kei pona zwa soliste moko ya azokata suki ya vie na mso redi ya miss nani na bosa comme na Willy na mususu akena mikili boy tanto kei na kuta bangote nde na kuta na pecho na comme loba trop na bi yo na mona pe betene na bi ona comparateur bon ya nan ukoko tapa na biso ona panani kuna sona côté simba tenga na véredi au véredi à chanteur ana grand chanteur ya ka to comme sona pecho na papa petit peu kuna tellement zaki na masolo ka bongo petit boya a koti pe tout ba koti to bandi ko bunda papa neto ken ba groupe kemikili to ite ba shikito siko shikito pe na go beto longo beza mam la yi shikito zoke na njili pa vina mso manda vous comprenez pas président manda na ba vina mso manda pas président manda pas président manda via faire rigola to juillet to na ye petit ça qui mukazo emba tito koti petit bana pe na âge ya 14 ans, 14 à 16 ans. Si à côté, tu n'es évolué, tu as ta premier concert. Bon, premier concert, tu as fait ma solo, non, pour tu as na boire qui ma solo.
ayaki masolo donc tobunditi tokenda na Bralima tosukana apona bilan la histoire wana bon donc tosukana côté ya Bralima donc tobunda sponsor azate papa noko boluka sponsor yo directeur marketing osanine na keluka masa na mo Serge Colombo na ki chargé ya ménage na Bralima to vidane na campus na kina luki Serge Colombo Serge ndeni Serge avant alimete pe na vina msolo wambo Serge ndeni yo mtona Bralima ko chapso poate o fasco promete boko ma mikanda boko ma lettre to sali balette to koti to sali balette to koti ba biso poser na muket to répondre bino bozi ananu wana changement de fréquence a wéré ça là-bas ce qu'on vient nous moni to kutana bango jour o babenga na Bralima ngana besino bilele to kine poto solo to benga presse ayokota kutana vi monip to so na vi monip papa bosa ni na finte ka te to ta la mère mo pour ba caser c'est bon je dois ya masolo mo boy on kota Bralima c'est bien c'est bon présent me noter ça bien OK to eleki na mo pe bu tozongi jour siko toyaka na Bralima na président na Bestino na mwa biko toyaka wana jour toyesko poto sona mundele monsieur Van ayi munene boy to koye poto solo la ndeko to vanda ka boy to taka wana président weka nso na sana mikili to ta madame na ma CDG ma pata comme ne ya kiti moni ba kiti changement de fréquence ko ba bango ba yepo ba simba ba pesa corps ya contrat que non kaso kota wana bazo bonde société bonde la wera ma bepo kota wa président jibaza kuna sikufu ba kunsa siko nzoko baza la po ba matsa volume ya brasserie nde ba bengana biso solo mundela moni bobe munde suka bete ke herbe ya pesaki monga so pesi noir obike boya 11h ya bika ba noir ba congolais ba na mamusu 13h biso suko ba pesa biso tala pesa biso 8h30 to ya pena 6h na président to ya to vanda to zira ba fonga la porte chouin ta ba fonga to koti ba ma pesa ba 9h30 suko le tabamba biso mundela sisa na makamno ba sisa ba faisabilité makamsu to taka moni ba kiti mundela sortez. Monsieur, l'artiste est sorti. Babenga na biso to bima na couloir lokola mamibi. Nami ça fait mon ngasko tetite talaka teti parce que mabela teti na na biso mundeli non boko. Biso bino ke bonga na ta no ka. Baso ka ya police ba finika. Moni ba monane makamtu moni babenga parce que yaka abenga pena koma boko nkie yaka mabiala. Na ye abinini ngabite to yaki moso mabite na ye biboye pona masolo pona ka signer contrat abengi mundela na monsieur Van abi omoni artiste zo bengana o to zo bengana tambo yi makama bongo sala we raza grand we a signer contrat na nde na ye artiste zo bengana lobby boza na posa na ye babenga ate mundela ko ngana abite o sa petit na ngai petit a travailler na ngai na moni déjà ye biso to yi makama biso jamais na ko che bakal côté makama na ye donc ce que c'est tout sisi pour cela to bima bo no go regret ma bien nous besino bengani biso un jour boza na posa na besino tout le gata sponsor mususu ata tout ata $1000 pour che biso poa no go regretter to zonga na peka na mawa kolela to bimi to zonga pale besino pe bon ngani azala na solo parce que mutu no Serge Colombo ndeni to bengi Serge Colombo na bi wana ezali eza bato ya minene tokoka te bongo bu besu na même so pas vie na biso jipe onienze oyoka lisolo na obeta opena le modèle na tikilo beno na pesi mbote a même so pas jipe onienze na 10 fois d'habitude au travail te want on travailler déjà na 10 fois recrutement tout ça pena minguna vie jipe onienze to yeba vie jipe onienze vie jipe onienze ndeni to bete les scènes vie jipe onienze c'est kabiso abi petit dans kuna bakenda faut sambela mingi faut prier Japonais de retourner dans sambela il y a une réputation de mineke là na lobby aza moto ebi nzambete Japonais aza moto masolo ndenge bato bakansaka Japonais tabi il faut kende boye alors c'est so amokolo faut sala boye o masolo na bino kende bien vieux Japonais mais so na singi bino pona brasserie na bokota ngai funa lia pourcentage
par exemple 20%, non la vérité. Par exemple 20%. Besu milé là na mikila ibi masolo ngana oloba. To vani ngai besu na noko na vieji poniente. Na boîte à vieji poniente na dim frère, on to répéter. Jour en coup to kata répéter avant 16h. Pour to bando na 10h, 16h to kata ngo. To bandi pas masolo ti 23h. Vieji poniente za pena mutuna à travailler na e. Abengi mutana otanga kombote pardon. Abengi mutana yé. Vous comprenez? Aïe. Est-ce que vous jouez sur Bakenda Kuna Livolo? Yo quand solo. Grand poète. Est-ce que vous jouez au Bakenda côté dans ça banga? Vous avez un contrat Bralima. Vous avez papa pourquoi dans Bralima ne ba président Jibembe na bakota. Faut pas canal mort. Te canal mort. Oh, bon Jibembe Livolo c'est qu'un des nos frères qui noir. Oh, kuna ezana masolo ba tumsu basala. Eza kuna te. Ngana sur la vieille ponienze. Vieji ponienze ndemtu vie asolo aki pona masolo on beto pena scène pena makamde ezali kambu eza analyse kutu na beta histoire nde masolo ezali ti 22h 23h non ya bité pour solo kana chiponienze c'est bon ah mais est-ce que makambo esimba parce que keno maluku no posa manga maluku kuna na pa ba mère eza bandi kuna pa bepena eza na kuna logote o te kuna masolo nga biti ya to sinya pena masolo wana lo bapena ngana bongo na ngai na bona nga makambo simba ya solo fond ça mabali nga boy vraiment reconnaissance donc ça se repentir ou bimisa ba vérité monde wana oui donc besino bilele pire petit vieille ponenze alele la vie biso tongana besino wana no besino solo na vie na oko pardon bon to ya le répéter papa vieille me m'appelle ça jusqu'à papier mo chabi lettre na oko na oko sona bralima mais mundela nda abengana bino lobby kaka lelo mundela na akobenga bino akoya koluka bino bo signer contrat na butoir ah vieux prophète zondeni o mundela oya vieux prophète ondeni alors on a bureau na biso oh 20h 21h mundele pendo ka benga allo ba azwa ngai wana masa nga Serge Colomon na pesi numéro na ngai allo monsieur Vasco oui je vais parler avec l'artiste Ferrego là ah on a passé pour ça ba solo lipa oh j'arrive tout le monde quoi qui nous doit mundele pena 21h ba azwa petit biso contrat buzamba voka na mnobo tanga banini comme ça boya to beki fina biso Chris production vi pas de chapter pour après donc c'est contrat papa vi boni de pas bingi ba voka to kina ba voka te vi boni da bingi ba voka na e totali contrat ça bon ça va na tongo tala yé do tongo to signer na butu wana so to ba voka ba ki tongo to signer na butu wana do to signer ngo déjà na butu avenir du contrat to tangi papa c'est bon donc non tu as bien bon signer so ka mbongo na ngai koti so combien oui moi atanga ki mais avant de zo CP là tout ça la fête ya ko sangana te ba artiste belé ba koti te biso ko ta na Bralima fête yo wapi to tumba triangulu to so vela ngula manaka no so mona maluku triangulu to tumba to zo lia to zo bina to zo mela to lalate ti 6h no ka sokoli biso 7h32 to ça na Bralima ba fongole pa no ka ki signer contrat bon mbongo ba pesa no bobo ba pesa mbongo pa montant no lobate mais moi so mo bien no ko pe azo ala no ko sko ba ba na vieji ponenze nde bo solo masolo que na ko pesa autant respect il y a contrat na vieji ponenze après sur passation pouvoir il y a masolo vous avez vraiment bloqué boka kuna so papa toi kana soni na so pena masolo za vrai besu na yebi moni ngana Charlie Malenga mkoko benga ta Charlie Malenga to vandi bo masolo na obeta ozibiso mbale mais ça bombe to che téléphone jipo nani besu ndo solo la po besu ba négliger pe oui bien si a négliger finga ekutu makama bêtise mama na bango donc sine compter comment ce ko noko na vieji bonne ba yo kanate te ba ko pesa nga boy comme ce ko makamba mbila abus de confiance makamba mbile kuma ko luka biso pa noko mikili biso to tikali to zo bunda wana nga ka directeur marketing to mati pa Bralima akomo sona noko moi mande za la sponsor to beta ba concert ba nini papa to bisa qui est derrière toi
On se comprend. Donc, bilan en tant que directeur en marketing. Moutali Bosso dans solo la pena ma solo dans le bas. Moutali Bosso. Ah, vous êtes à l'aise vraiment. Moutali Bosso en tant que directeur en marketing, au sala émission, mon émission Zamba Zamba. Le Kouta Mabe, c'est moi qui a commencé Idewana. La sala cahier des charges. Na bandango na horizon 33. Na horizon 33 na osalandeni. Donc on a petit dans la bosi. C'est mal tout. Il y a un monib, tant directeur en marketing, il y a un monib, autant mon avis dans ce monib. Aïe, à quoi m'a joué dans l'aïe. Na pesa bout de horizon 33. Na salle émission moi voici l'homme. Surtout comme de Rokat ça brasa trop. Toké pas géant d'abirano, on a image dans filmé. Bah les à côté, président qu'on vend de bazolia, tout ce qu'on a maï, tout qui est des boules, tout tambola. Na filmé on pas, na boki pas petit dans baïki na ba régisseur. Tout cela dernière vie na biso mukonzo horizon 33. Tout solo li, après ce peu espace. On a directeur marketing. Ils ont les cas. Quand des charges dans ce bon, sans journaliste, tout ce qui n'est pas d'habiter, boule faut changer. Faut journaliste à l'obé la biso. N'a que nos confrères Nabino Isaac Maï. So Tony Isaac Maï, il est là, il est en vie. On a ma œuvre nanga. Pour artiste, toi qui na muto to munana, il fallait que ma casse biso to yé, to tchepoa. To ken Africa. Nazu Isaac Maï, pardon, tu as la cahier des charges pour présenter mission. Isaac Maï a dit, tu as une relation, bon, ça va. Tu as payé artiste et poids. Tu as payé ces cahiers des charges. Isaac Maï a dit que ça, 100% fait rigole. Ce que tu as ça, tu as un album sans interdit, tu as commis émission sans interdit. Tu as fou la banzembu, tu as fou la banini, tu as fou la neno tambola, par exemple, live même si ça déjà. Tu sais live mais en différé tu es tout chango. Vous comprenez? C'est ça. Il y a que live tu ça on direct bon tenanine. Alors, tu bandian Isaac Maï a présenté émission papa tu bondi Isaac Maï papa. Ah Isaac Maï, attendez que non tu nga funa comme ce journaliste ba tuto on a 100% fait rigolater. Na moni kala mingi te boule on a pe botami et qui télé 7 ya zamba. De notre trésor lumière a comment présenter. Tellement ouais kazaki makasi. Aki na sponsor za okele na biso po to kote na brasserie. Biso o senga pe sponsor mais ba privilégier ouais pour ouais contrat signé biso ki ndé mokote. Noko ba pesier espace kuna ya na ba pesier contrat nani na sponsor télé 7 balongo na télé 7 ba RTGA ozolanda bu biso tsikali karabo bu tozo na ville msomo boy Costa couleur to komo chamo logo na to bunda po ba sponsor ba ya so na vi Costa couleur wana papa vie na lempi comme il vient so leba via o chamo logo to wani ko bunda pe to fula papa Isaac ma longo na zui petit msomo ba comment oyemba alors ça la classe A Ayemba pena na président Kofi Bonani, aki journaliste, akoma oyemba, aki mukebo nani. Charlie Te na bosani fiang comme nani. Aki journaliste akoma oyemba, aosa la classe A na Afrika. Na pese mbote place azali. Azako oyemba bakoma te ya mwasi. Na bosani comme petit tango. On peut voler bah. Oui. OK. Tiens la charge pas. Ekati. Alors, pour Makamutu évidé, il y a donc je suis petit toana. Papa comment pour nous bunda papa petit toana a changé les squares comme ça la classe A. Habité boluka je ne sais pas si na zone jusqu'au boule on a gagné en horizon 33 et qui ne pas de sponsor ma casté. To longwana to pas venir sur Chabani. On comprend tout le monde doit venir sur Chabani. Je les assure qu'on a petit au Tracy. Petit Tressa qui le DJ na radio a autre musique azao le batteur cha musique na tel petit na yo pe na comme journaliste au vient en temps on est facile on est na première graduation ngai bon na okotsa yo okota o ya mouvement na kina présenter pe prise papa petit na juillet à seconde biso comme je sais msu bakenda petit na reformer a comment temps pe facile c'est bon ndé petit to zo ki to bani siko cahier de charge na sala te lote na chi petit na comme travail pas venir msu Chabani c'est un peu ça na suka na wana. En tout cas, merci. À part Makamwana. Bablum Sunga San Orchestre, on a mekate. Soirée Lipanda. Idéologie Nangai. Acoustique. Idéologie Nangai. TV Ramba Zoraba chante.
ngam na bandaka idéologie wana na vie na biso Chris Production. Merci Obayo Morobi oyeza le quoi épisode à Liboso donc tokozwara ba détail mususu vraiment le tolo bela vraiment oyezali essentiel au beti on se vantait vraiment na poste na wana directeur en marketing na bima comme oyeza normal mukili pour bayeba ba ososola moi le nga na zana ngana yete mais ba petit zango baza kuna ba musu baza moni balinga musana ti yoza journaliste boy bo travailler faut linga boulot na yo pour mata ngana banda boulot wana na sisa na campus na sisa na chimie on comprend na licence en chimie natali mi ka musique na koti boy te il faut dans ça domaine où on a marketing ba pesinga po un intellectuel après na makamuna na nini natali rien na yé na ifasik tellement licencié na ko ba na première te go tu na pole do ebso deuxième graduat ti na vidé communication chargé marketing na vidé masolo ba petona mususu wana o bazolo ba wana ba tangata ya ngote menabi c'est comme si na otarabe ntango za directeur en marketing musale bando kene pena ndenge longo bani meko comme secrétaire général orchestre charge wana ko kaki on tepo il y a beaucoup de fautes de communication ba faille mo belé bo recruter ndo na biso a outi pa papa ya fali pour payer di boche directeur en marketing azaki bon porte parole habité bo procéder na ngondeni po wana yozaki chef loko wana ezaki environnement petona lozolo ba wana petona trésor bon yé attends moi koloba l'art de parler il y a benjure ari muta benjure tant bazwa kai kuna pongana na to ko na lenzambe to so lenzambe ta pese mbote na mikili pesa zali moni petona na lozolo bana komba nzambe so balenza mba ko sanga bango fu bazwa masumona petona banda kota pa présent fali pupa ndeto vano boy na bakuta na te solo nazo bisao monde Polydor zaki na présent faire rigola Polydor zaki bras droit bakolia na faire rigola bakomela nga tellement na ba vie mo boy so na sali boulot nga au moins 23h à part concert naki mais Polydor ba ko na prise 6-5h 6h bazanaye à part bisa pas tant Polydor comme sambela comme est-ce que vite masolo na asa mana sans presser on sambe côté la qui min avant aya mikili. Donc petit wana ngai tan na komaki otunga kezo tan na komaki secrétaire papa Charlie Malenga Lungwe ba conseiller Charlie Malenga Makambu bozi azaki adjoint na tan Charlie Malenga Lungwe ezaki ki to travailler na bongo bozi a cinéma solo ay président ba funa signer akomi secrétaire ngaka ka directeur marketing pona musala net na orchestre marketeur mtasala ma solo pona rencontrer za marketeur za manager makamutu ba so directeur marketing oza manager za msu ba yebagate oza big manager na kati po mto sala ma solo tu ozo tek artiste ozo comprendre mais ce qu'on dit ba petona a tek artiste ndeni obike na ka lufungula bakanga ka pona noa petona lobi ka petona zoloba o che image ona o afinga bina nga bina nga de na banana que orchestre mais oui nanzira nanu otoka ndiko na sosa na video escape azo ibisa robino mundi ba mela radiamba ba chaka poussière ya masasi ya kankokolo ba ken piana yebeso mutadiamba intellectuel il y a tanga na communication personne tanga communication politologue o mutu sabia mutu o lo banana ku tala nanda tangu azo réclamer lipa net ngai to kana yo kana to akina président fait go yo kana sonano moni président fait rigola ayaki président moko wana lokuta mabe ba bien fait na ezali pa na ngai na ko reconnaissant ngai na sali boulot na ngai na pesa makambu na 100% te à 1000% donc na le ka ba 100% confiance en le papa pegola ngana signer ma solo na bimisa ba mbongo na ngai vous comprenez Fabrice Mola na mikili ayebi mutamso na kina Charles Tabu manager ba yebi na sacrifier mon ba Didier Chombo ba yebi ngana regarder compte ya faire rigola ngana kina compte na tant na pharmacie en tant que na ki association na ki na ONG nanga donc ba taxe na futa penate na biak mbongo ya faire rigola ye comme artiste ba sengi ba taxe atika pa na Afrika ko kende poto sali 6 mois mbongo se kota ki $100,000 so tuni bato na yebisa yo tia ko ya okutango moni ba confiance
Donc, président Ferrego la PCNA, Yangoana. On se comprend. Donc, Naïtan a commis secrétaire général. Peut-être qu'on a porté parole. Marketing, non, qu'est-ce que c'est Koufi? Et Koufi, nous avons travaillé secrétaire général, directeur en marketing. On a bossé à Kei. Ba mavakala ba finganga ba pichu botoko ba biyo ba ne boza kei wana to sali premier mois ba biyo to su contrat ngabi bo vanda nazana tolo na se nazo loka boza kamera on s'appelle Sabino na si boyebi ba c'est wana président Fali États-Unis Canada mais biso en Afrique artiste mo les captions en Afrique wa zate production ya donc une semaine boyebo mutapesa ngai couleur wana qui vient de Gilles Nsana na Kenya grand producteur Gilles Nsana bina petit ndo commis secrétaire général zela na opesa producteur ya Tchad ma nazo pesa producteur ya Cameroun ma solo développé na opesa producteur ya Nigeria ma na opesa producteur ya Maroc ma potokela mamboko na tout na opesa ya Gabon zwa ya Côte d'Ivoire zwa ya Angola zwa kende boy sala boy solo la ka yo moko so sona batona oyebi ko dominer ba on a lito oyebi ko solo la batona ba yoka batona ba mystique solo bina moment quand bien tek artiste na tek artiste Kenya partout on se comprend ngai secrétaire général na bisa ma vaka to betana 081 na Fikine so tout même artiste ba bisa président fait ka Mikili pour na 081 pour beta on faut ça Kofi Olomide on ça la Fali Poupa on ça président Ranson pour ba na fana makasi biso sko tozuya on ça jibe mpiana fala no le kamino ba fan papa muta mais liboso zaka liboso te mais biso sko fo boya sima pour conquérir to ko ba pe ba fan na rôle ba pe to les gars qui est oui pour notre travail na bilan na pena donc to kuma pena que non so tali na page officielle na biso mutazo gérant Fabrice Mola na Mikili ba yom dondo gérant ko teka ngote Fabrice Mola azo gérer nini kuna ngana za directeur marketing secrétaire général mu konzina yetu yesu kwa zana Mikili ataki manager kuna Mikili Fabrice Mola mtazo gérer to comment na page munene donc siko même ba Facebook mzo salama na comment faire rouler belé mais page officielle mzo ka moko et puis to bloquer ba page en news tout bato tout ba s'abonner pa na biso tozo travailler four et moulin ngana na Fabrice Mola spiritualité ah wa ndenge église ezali pour église catholique ezala kuna et ba sango bazola ndela ba prière ba pasteur bazola ndeba ba moni bazola ndela ba prière donc babité azala kaka kuna comme ezala raté mo ba kota ezate kuna bana ndela mosobu mila malade kota ka yemoko mais ah garde malade azali on se comprendre azu enveloppe atinda man na chante atinda nani président nani oyo alia ko balomba na posona ni Sam Chinto atteindre contribution à combien plus forte moto tout ça qui n'a moi qui m'a besoin kuna ni 100 francs ni $1 attends ya kisi zéro que sur le 50 000 azwa qui est soigné 50 000 azwa 12 le kuna zo na contrat nini yasa sina contrat $50 000 olobi yasa sina contrat $50 000 50 000 bateau beta va concert 50 000 va 50 000 fioto 50 000 so na so ba kasi na so na yelo maka so ndo na combien yep c'est bon ga vérité non lo baté wana okena na polémique ni comment on pesa kana 50 000 masa na ye nanu ambi na ye ami des boss na otanga kombote ami des boss aya azwa $100 mo $100 mutumuke na mutumune o mso balia kate wana pa pesa ngo tamba bamba muto ambi ah $100 boke changer to akina studio boke changer na beta le solo ba mission to baebi muto contredire ngazate $100 masa net $100 za okota place msusu abina na une place na okota sango nokwa kenda akewa bundi azuite le lali to fandi boy ah akbanda kenda ki ah pres na c'est pres mbongo mozo kota bato bazo boyango tamso ke luka ne to lali bo lobi pa oya ko kiba ko $100 batindele ba maître leki na moko wa lobi na yesko aina ndako aipe na mbongo pa pesa leki ne moko ako même abela ke liboma na to sunga ke na liboma to salisa kai yo oyebi ya Hervé nini oyebi ya Hervé $100 pa abeta
muta bureau masa ya viene mbata kuna za kota colère mokote surtout pecho na ndio la ba désordre mambe pecho na bebisa orchestre to afinga pe na télé ba bete ba mbata likola $100 noka bengane batinda ba mbila ba niatae noka bunda achanda mbongo faut peso moi 80 20 ki abunda ko usika $100 ami de boss ayo $100 wana bonga 50,000 na contrat nini ya wapi lokuta 12 Luko ne sera pas si merci Nabi ke bate belé basaka bandota la biso là je vois père nanga dadi semi blaise ya maman na swami da Roberto moi c'est à Pembe na Paris ba parents aller la Roberto Miss Diaspora Paris pourquoi pas Goretu l'ouvrir au maire nangai il get mulunga la parisienne mon papa Firmin Kams Kambilo na Ukraine bienvenue Lukoki Emily Beloy mère ya Believe Bokonda na Dallas de Muzungu maman de Londres Tricia Kimwanga Baptiste Batanga Batigol na Goza qui on a vraiment pourquoi pas la souriante Gina Kisala la souriante Gina Kisala moi c'est kitoko moi c'est na Pembe vraiment maman na Karel Anthony entre la pêche bambote na père nanga Odilo Mampuya la tisa ba congolais na tout comme Nasuka moi bambote pour nasu temps tout que tout bambote Odilo Mampuya donc Odilo Mampuya na la tapette na lata na sona l'équipe télévision na bo rayo bon na le gapé sous terre pour na boya na TV mais ce que occasion c'est ça mais non les Odilo Mampuya na mona ba boutique no na awa ba fo na balaka aza homme politique asomba bilo kuna ba vwe bilamba pene poto na poto ouais wana pena ko sate na mona masa mo ari matushima yimtwaza ari matushima ndo alikuwa azara gérant azalikuwa yim konzi akoto yimta gérant bloko na ari matushima na peso mbote Odilo Mampuya merci vraiment moni ba congolais mingi ba sala musana bango bien ndengo salé au poto chango awa ezalikuwa iloko ebimi pona mona pièce wana ezaka pièce moko eye awa puis balati on a mariage mutu moko ko lati vese bongo na mutu moko kangio donc merci félicitations pena au sala boulot na bien bioté maintenant le biga se référer so magani ni kuna pagi matushima Odilo Mampuya kitoko buti on est ça non pas là na le ka on a beta Odilo Mampuya merci donc na pesi mbote na le mystérieux Malarajabu donc na pesi mbote le mystérieux Malarajabu donc le mystérieux pena donc merci joyeux anniversaire na maman Arlette Mbungu moté maman Larajabu anniversaire neza lelo donc na pesi batutu mbote vient na biso Willy Musheni code mondial vie pena petit ne vie yo sali kutu vie na ya palais dans le secteur et puis toi ba parenté donc parenté c'est-à-dire quand toza batu mo ya mboka moko ya famille penate me ya mboka moko wana pire vie et puis na pesi mbote na Yolande Malula na Suisse na pesi mbote na Charlie Malula wa oncle na pesi mbote na Mimi Lutama Avio motema ya Mimi Lutama Avio moi c'est moko bien Mimi Lutama pas sunganga ta on a belaka tina mo mala bakisi ezaka ba fante amoninga boy luka numéro atina pe mala Mimi Lutama vraiment na pesi ba mbote donc na pesi mbote na donc ba to bele paki mon ancien oncle na France donc famille mon ancien nous surtout ba Patrick Moulele bango tout ba Moulele tout na pesi ba mbote donc nazali kamolo bate bana mombele Vasco Mabiela yeyo honorable Nabino Mutamakambo donc naza honorable c'est-à-dire naza mwana kuna kona tshela nga candidature te pe na go chanter mais so na tshebe bo donc tu te mets honorable na comme politicien na tiki musique na comme politicien na comme politicien OK potana DMC pe karate classe aussi na campus kune uyinda omi makamba lobby aba yo garçon yo tala mutu zo kanila mutu ba peso pouvoir ndeni abi so na ko mukonzi aba alota so na ko mukonzi ochebi majangote na no kanga yo na zuna fanso kuna zela 15 minutes tala no mutu ba penser mabe ozanango so relation fali pour passer ngo koza tam sur relation yo tam su ba cheo tam su okoza te ministre te comme ministre te mutam te mabe bongo pi ba biloko melaka mabe doit dire te akoza tam su oui c'est mo na aéroport
akia sona chef la bango to nini ta wisi ete bo tangi pe akoza tam susu awasala bazana fonction mo kuna abenga bana mo kabike di bukama te bosala bo obi relation John Zanango nde azalana relation ba président ya ba mboka ebele bo président na bango mboka abike John sala fierté asala le logo te yozo lote lobi ke o ta pecho zo lote obi ga zoba merci en tout cas pardon ba raison na bongo te qui bassesse ngana obanga na question na so boutique les garçons d'internet ye malobane so aleki avisa kaka noko avisa kaka fali podo artiste na tala mutasala chaîne na YouTube pour attaquer la chance sur face siko batu ba kolanda yo po yo fo o sala makambo ko na chaîne na YouTube ya présent na yo sali chaîne na YouTube o cheni ni o longoli biso to ba mystère soko chebwe total monde entier et continue en seconde aujourd'hui ngama zo ngote ndela pesi ba journaliste bele na zuwa bitana makambo pecho lobi merci to komva na suka on a pesi ba tumbo te bana mombele bana maluku bana Maroc côté pena famille bakunda mutulia mama donc famille Mabiala vient nga Didier Mabiala vient nga Mbo Mabiala na Paris na pesi Mbote vient nga Mbo Mabiala donc vient dans la salle boulot pour la pharmacie vient nga Didier Mabiala Placide Mabiala David Mbala Pasteur Mimi Idil famille Lingisi na Lubumbashi César Patrioti ngo mo na Lubumbashi Lingisi ba petit na ba nok bango tout Mbote oui tu comme na suka pona mo papa chéri Mbote binadama na pesi Mbote na pesi binadama président na obeto liso mo boy na obenga ona so na koko za suku na te ni mamba boyko comme kabula susu otroni na mo rozo na clip là et logo na zongi ya mona na konda ka fioti donc na na sanza damas na oda yo te vende vente kitamuke te ya ngaba na mbaloko personne ma vie na pepe kale nga fale ke pepe kale ya ndina kondaka tana sanzi kanze makila na olia siko na ba son ba otela nga ba blo ba poto 21 jours ya nzamba gaya ya national pardon na kumisi nzambe muta suka na opese mbote na batuto aleki grand prêtre o aleki ba prêtre nyoso tout Jésus Christ de Nazareth ba vina se meneya Jésus Christ de Nazareth prêtre aleki ba prêtre tout nzambe so le dans sa boy grâce à toi pour nous grâce à toi Seigneur yum to fan singa boy au pesinga sur longue vie na moni présent chichi présent facha koti na moni présent fayulu na moni ba présent bona na mona vient na vital camere na ngana monate élection salama élection salama ngana koma yo siko so apeka de l'électeur na soka carte électeur mais no voter ndeni nga malade na sala 4 mois na bondeko ngakuna na tika misete na bondeko pesa makina na sanza ba chango so okebo na vaso la sanza ba cha o mo na sanza wa merci parce que m'a bien habité bon ça kene belé hôtel avec ba Jokanda ba Infinity Gilles Vasimba ba maman Laurent certainement ça ba na Suède ba père na Clovis ba diabé ko nefa grand père na Fischer na Tokaela ba Donan Tsumbu ils ont drama hier vraiment les papa français na ma Deborah Kamanda en tout cas merci Nabino beau s'abonner vraiment massivement dans les sites beau s'abonner na site Fimbo na Fimbo kitoko nani na sepel na nani Ken Piana a évolué ma casse et puis batutu bon na ba iloko na pona suka na mutu mais il faut na saluer sous grand prêtre Jésus na suka pona mutu na suka Ken Piana félicitations batuta mo kene mikil babi ndenga kebo mbango pour moi ba jeunesse msusu nde bakenda poto baza ba PD ba jeunesse msusu bakenda ba gigolo président Sam tu t'aimes banze moi gigolo donc aza gigolo moi bamsu bakenda na Turquie bakata nzela mai batumsu ba finga ke Ken Piana obundi obele ma vieux sacle babunda no na baina no botilelo président roi aigle fali pour pas reconnaître que ba sombele billet pas kena mutasuka billet spécial na première classe akei mais oui kasi te mutu so apesi makambo so la kete ba bia Kima sous les cas tala on a les fistons coloqué Zapatero soko pesa mambote sous les to kuta mingi yem to bukalima trop sous les apembe boy mutlanga de di badia to solo na moi trop magege na lenzambe to solo la banini tout donc sous les la peso bambote na fiston coloqué Zapatero donc et di badia ta bena mutunangi pe to kutane na présent Sam na click na bamo boy donc tout ma solo kitoko nga relation mususu et ça ba relation moko ya lokuta
Kuta sonde. Ezala kola président Wata nabe makambo yande konanga to kutana na quelque part to kutana ba chaîne bani tutu na se plan zo Bercy jusqu'à longomo yo ebi to sala po Bercy longona tant que ne maison mère po to zo yim to pesanga yi jusqu'à longomo honorablement azana kotangi ngi wana yim ta pesanga baka sable po na zo Bercy to zo to zo msaye orchestre et qui peut pas diminuer Bercy. Ah mais ça c'est le biso le quoi qui pour Bercy na Kunzardo ndakenda liboso. On comprend Kunzardo a beli akei. Bebe ça tikala ki to konto c'est lomo kwa maison mère Bill na Celio. C'est nani Kunzardo na Bercy. Alors Bercy akei. Dikode makei Bercy akei. Dikode ndakenda liboso. Bercy akei. Bercy akei papa to luki Bercy ayebi. Oyebi. Petit na Bercy oyebi. Na ke kozwa Bercy azongi. Ok bundi makamako kufa ona ya maître na yo akufi obi makamako na okufa na solo na deuxième épisode makamako na kende ki Bercy yo kende pona na sac ya ba note ya ba révocation na ebele o ya kana orchestre na pas diminuer na habitude ma solo na peso baboule petit na tambola boy on se comprend mais le lozo pas héritier Wata on studio hein Wata Bercy so bachele mbongo bachele mbongo wana idée sombo bachele sous carte Banga bachele mbongo ndeto chele pe carte idée sombo po aya idée sombo lisusu idée sombo azongi mais na oki ba soupçon boy Bercy so bachele mbongo zonga kuna ezane po ba enterrer yo po oza mwana ya papa simo kimbangu kiangana ndenge zaliona boko obeta générique obeta na opesa do stratégie marketing Wata lukanga nzela ya Ken Piana na filmu to koze na peka mo stratégie mo muke na 5 ans pe na miso numéro to pesa ka communiquer boy te na sa numéro communiquer pour na boy na ko la ba ber ba benga na place numéro na plus 49 donc plus 243 vina mso Will Michel Kodamboka même tout le bongo 49 plus 243 Will Michel Kodamboka ba 9 4 fois 9 4 fois 89 878 plus 243 09 099 99 89 878 watana bito solano pe na air moko boy lukanga Bercy na bi savoir faire nae nga na bindi basale la Bercy moi tambeta to kambwa nga masala promotion na lukanga pardon soigner Bercy quand de bosarane Bercy soki o chetembe na ebike ba lukao nde ba luka petit nga maniango boka libongo ya kabose nde ba beta masolo po nga ndi azalia même bana na emo ba betela nga masolo même personne trésor mtabenga nga infiltrer na nga liboso ye trésor tu tala ba ngba yem tabisenga makambo alongo etu ozange nde na lobi ba kubenga nasa ba mouchard ba benga ba infiltrer ba mouchard baza kaka na bureau mission ku te po mission ba solo nga tena ba bloka mission te bureau wana kaka ba lila mabe yem tali boso numéro 1 na dévoiler penza yondo zana fo pa peso mbalo banu aleka monde ba pekisa ki oleka suna TV te pesa so tresias oleka bien tresias le kona boulot musika malgré azona formation te na sukate yuko dozo formation te alenzamba bomba bilo na ye ozaika na makambo héritier watana be pardon mon frère batela Bercy bien azo longwa kala mengite bazo bengi kuna azo ngasukuna so zo kuna ezalo ko la rip retour interdit au pays ngani naza na ngai normal dans libre s'occuper lelo naya na limwe. Merci de mettre Moukou, de mettre Toro, de Junior Moukou nos aguiola. Merci de les airs qu'on replay image au calme. Merci d'aller de baisser. Ceux qui battent les guides trop. Côté qu'on a bandika ko boma. Fisson coloqué. Nani comment on soulé. Parce que y a un koto. Bochanga gradité. Botu na pas question té. Et na poche. Té na ya té. Mais ce qui n'a yé. Merci, merci à tout gars de Sili Sivra.